Bote bandeko Afrosuki na video ya lelo nazolakisa ndenge nini ya kosala mini twist na suki ya milai to na suki ya bana. Voilà bapene oyo nazosalela yango oyo et mpona produit nakoutilize un produit spécial te mais nakosala kaka hydratation donc nakohydrate suki na ye na méthode ya lock. Nasalaka yango mingi na suki na ye pe nazotia clip moko ya kala mpona kolakisa bino exactement ndenge nini nahydrataka suki na ye na méthode oyo. Nakotia nano huile. Après, nakotia crème. Méthode oyo comme nango lock méthode. Donc LOC. Ça liquide, huile, y a oil, na crème. Et voilà, après avoir co-hydraté partie wana na peigné pe ce qui n'est très bien. Après de na banda ko kata siko ba partie pour na banda mini twist nanga. Oleke okanga ti na songa suki, nga prefera soki na combinaison na suka boye, na continuer na méthode oyo ya kolinga. Kolinga kaka na misapi eza mieux koleka kokanga ti na suka parce que kokanga ti na suka ekreaka ba nœud et puis yango wana nde ekataka suki. Donc soki ozolinga yango kaka boye eko éviter ba nœud pe ekosala facile mpona yo moko ya kolongola mini twist. Et voilà, résultat yango yo. Merci mingi bandeko nanga pona kotala video oyo. Bobosana te kosala ba commentaire na bino, bopesa ba vie na bino, bo aimer, bo partager et puis bo s'inscrire na page nanga YouTube na Facebook. Merci.